La crime passé par là, bah oyo oyokaki to bungisaki capitaine moko oyo balé chaque donc babambaki mabanga babomi na komama mabanga mais la police euti kotia maboko na moko na bango basaki eloko wana to la tsi bango epai boye bisusu oyokaki mukolo ya ba événement il y a le 30 août. Policier moko akufaki akutaki musala azozonga ndako na ye akutani na batomboki wana ye pe bomaki na mabanga alors to police uti kokanga d'abord baoyo babomaki motard pe baye babomaki policier oyo babambaki policier mabanga bango pe tokangi bango en plus na bagroupe wana tokangi pe baoyoyo baza kosala terreur na kati ya ville ya Goma komoma bato bomoni tokangi bamuso ba civil bazana mandoki wana azoko faire louer yango na 40 000 francs chaque nuit ceux qui baye ko louer 40 000 francs pour ba criminel bakenda komoma bato na kati ya mboka biso police tozali na kati na nzela na bango pona kokanga baye banso baza kosala moburu pe kocha bande kona biso ba population biso police tozawana pona kopesa bango kimia. Message pour la population en général. Population de ces bango va collaborer na police na bango. S'ils ont des so bazana ba information ba ya na bureau na biso ba porte na biso ezali grandement ouverte ba ya na ba information pour permettre que police et agir parce que population ba criminel wana bazova na kati ya population ba bazwa kokoma bazana kati ya population bango nde bazana ba information pour ba yele biso to sala musala biso toza pona bango pona kusunga bango pona kosala pona bango bayele biso ba information et permettre biso ba service na biso ba police na biso bazala na terrain pona kokanga banguna baye baza kosala bobulu na kati ya ville ya Goma. Ville na biso eza kitoko, ville na biso eza na kimia, ville na biso eza te oyo bato bazokanisa donc kimia ezali toza epai wapi sika bato bakoki kovivre na kimia kimia ezali awa en dépit ya moi ba criminel ya mike tozokangakanga bango mais dans l'ensemble